MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certains vous allez très bien, moi ça va par la grâce de la MIFA et prophétie pour na pasteur Atom Sumbouma. Je crois que de kobele bomoni yango bolandi boyoki yango batagi taginga batindeli ngango par les prophètes, les bishops Charles Motondo. Il y a des personnes que j'aimerais que vous priez maintenant. Pourquoi on va prier pour ces deux personnes? Parce que c'est vous qui arrive. Je sais atteindre les deux personnes de ma manière, mais je ne veux pas atteindre. On m'a bloqué d'avoir l'accès. C'est pour cela que je pleure l'église. J'ai prié pour eux. Il y a un pasteur qui est connu au nom de pasteur Atom Smok. Prions pour lui. Je dis et j'insiste. Prions pour lui. Les jours qui viennent, il y a des choses condamnées qui vont arriver. Le diable est en train de faire quelque chose. Cette fille, je l'ai vue empoisonnée. Ce qui s'est passé dans la vie d'Alain Moloto, ça a déjà commencé dans sa vie. Mais jusque-là, ils ne veulent pas parler. Mais j'attends dans mon esprit quelque chose va sortir dans les réseaux sociaux. Ça sera un secret qu'il a confié à quelqu'un. C'est quelqu'un qui avait confié à quelqu'un. Et cet homme-là va exposer ça à une autre personne. Et ce secret va sortir dans le média. Ça va affecter l'image d'un groupe de gens. Ça va affecter l'image d'un leader que je ne peux pas parler de son nom. Ça va affecter les noms d'une communauté. Et ça va provoquer des problèmes. Mais à cause de ces vérités, ils vont faire tout de fermer sa bouche. Ils vont faire tout de prendre sa vie. Prions pour que ces enfants ne restent pas orphelins. Pour que sa femme ne reste pas élevée. Parce que sa femme aussi est dans cette chose. Mais lorsque le secret va être exposé, vous saurez de quoi je parle. Prions pour Adam Smoke. Prions pour Adam Smoke. Quelque chose se passe. Il y a des choses qu'il a cachées. Ils ne veulent pas parler de ça. Mais il a confié ça à d'autres personnes. Ces gens vont bien exposer ça dans les réseaux sociaux. Ça va leur coûter choses. Lève ta main là. C'est comme. Que Seigneur vous bénisse. Je crois que vous l'avez dit très bien. Peut-être que vous qui bientôt parce que évidemment vous avez un mot à maquiller. Après ce message pour la pasteur à Toms, à l'Obiboy, à mon poison à vie à Toms, à Bima Amboleka à vie à Moloto, des oiseaux à vie à Toms. Tu es Moloto, à Koufa Karana poisonné, mais tout au long de la vie, je vais empoisonner Ernioso. Je crois que poison a coupé la raison 7e de Toyoka. Ok? Atom Sumbouma, ngano toyebike, allez ba poison balébélé. Mbala morote. Allez ba poison balébélé. Et ba koluka ba bomaye, pourquoi? Parce que azana ba secret moko a bomba. Mais à confier à mon amour moko. Oh ya mon ya za confiance. Malheureusement la personne a exposé à mot to pas ko beta li solo et ko bima et ba concerné tant ba ko apprendre ba koyoka ba ko luka ba boma atoms na petit pour comprendre et à lobby so ye loko wana secret wana bimi et ko toucher communauté moko et puis et ko toucher un grand biso nyonso toyebi de qui il s'agit biso nyonso toyebi de quelle communauté il s'agit. Et sur ce, Barolouka va mettre fin à vie net au peu babo. Mais dans le biais, si comme message à boyer, j'ai vu des gens
ko blâmer to pe ko condamner ko finga ko loba mabe ya tata wa pesi yango bato mususu ce que j'ai compris bazalaka na baloba en fait la plupart généralement ba congolais balinga loba ka parce que bazana posa loba au moins on tolo ba français ya makasi ya classe on dirait neveu à Voltaire on dirait nièce ya Voltaire mais na kata mutu tofina réflexion zéro bah lobi que fallait qu'il y a Luka Toms en privé pour écrire ces messages ouais message on peut en privé hein y a moi lobi quand me gars Luka Toms en privé mazwa qui était bah toi lobi que ça le kuta balinga matalana azena pour ça personne en public moi je crois que atasoki ezan bon de bazolo ba même bon non aucun c'est la mutu mabete ya lobi ka Luka qui a soit qui était y a moi personne en public moi je crois que ça ne mutu aligné pas permettre et les canaux publics ah oui parce que loko so a ebisa ngo ka atom si emoko atom ça n'a ça n'était parce que y a quoi empêcher mutu na tangena obimisa mambo na tam soupe déjà de selon ces bétami mutema mutu za banque était tam soupe ces bétama déjà et l'obita ngo yinda to ngato yebata nenga bimisa ngo boy ba koloma ka mo ba yoka et du coup surtout les kanisa ko bon atom ça vous la ba bangati barubanga po baye consciemment ba oyeba ke non lelo so mabe comme la tom so batu nyonso ba yebi pe ba oyeba ke non izangai to peza biso parce que lisolo c'est tambolé betami prophète moral obaki message et l'on a s'appelle dans mon cas un message ezaki prions pour lui et si ko so rappelle ça qui atom ce message on a privé ngano to ngato yeba et ton autre semble la pour atome est-ce que vous savez que il y a ces choses là dans la vie à mutu et c'est il faut battre sous babonde la ponae boyebite hein yemo wa ressemble la ponango mais battre sous babonde li pona impact ezande mususu na kamora battre sous wa maîtriser na bango prophétie o kanaye nya fa un canal privé pour aller no bien canal privé te ya ba ma mususu et ça provisoirement monsieur serait privé et ça pas message mususu nzambe mutalinga yele gana public pour na préserver ba vie à batu misusu pour na roter ya batu misusu boy ba te mon mon pour la linete pour la lino bombité pour la nuit gana privé pour la lino salange boite pour la lino salange ba tout que le Seigneur vous pardonne plus grave on va musuba venir même na ko finga. Prions pour le pasteur Atoms et sa femme. Nalobi, 2 ans passés, on a passé un message à Atoms, ça va te finir. Si le bat ba commentaire na ngai, oya ko c'est la pasteur Atoms makamuna moi sinaye. Oya ngana ba message à lokuta. En fait, ce que j'ai compris congolais nzambe na habité. En fait, bato ba comprendre na ba on embouté, ba ça peu fort comprendre té, ba msu ba ça la peine encore ba comprendre té. Les gens aiment ouvrir leurs gosiers et sans rien comprendre. Donc autant de temps sous commentaire mutache nanzo nzoto lembio. Ozo bata to lobo répondre au bandela wapi. Parce que à comprendre le côté mais a su quand même audace wana ya loba. Na pesa un message pour na Atoms na bisara bino que couple na ye baleki makambo ebele o esali même que moi si na mobali entre bango mibale et bakoma na mwa ba bankokoso menzamba malamu certainement ba surmonta ba makambo susu wana kota na ba détails ezate tels qu'ils sont là, effectivement, bazana ba secret ya maambo ebele o ezangisa bango kimia nzambe ka zala nzambe na vie na bango nzambe ka suma bango nzambe ka batela bango parce que malheureusement ba pe batmo ba lobaka te bon ba neti ngate parce que ngana oyindisa
oyo koya eya na koyindisa oyo koya eya to mabanga te biso tuna mokila bato tokoleka evi ya moto esimami na maboko ya nzambe tobondelaka mpona bango nzambe abatela bango abundela bango surtout basouffrir ba injustice moko boye oyo esalaka bango pasi. C'est la famille, certainement vous allez très bien, moi je vais bien. Les amis, par cette vidéo, on a conscientisé comme peuple congolais et surtout Bakondiamboka. Tout mécanisme qu'on revoir peut qu'on changer le lien na biso ya ko mon na père au sale la makambo. C'est très important. C'est vrai. Nous Congolais, toyebani toyebi mboka na biso Bakondiamboka ngo comment nous fonctionnons. Bamambo mingi ya sérieux, les gens sont insensibles, batu ba salra makambo. Ndenge na bango, na ba norme te au fait, bamambo mususu eza tellement sérieux, eza tellement grave. Oyo eza ko concerner ba vie ya batu surtout. Batu ba kiparango te et pourtant risque eza lobby. Ba conséquence pesée parce que toroleka torotika génération mususu roya après biso moki les autres changements des évoluer et ceux qui biso toroza na conscience était to luka to changer to peto bongisa place mabe ezali en tout cas na ebité so na olobanene na ebité so to abatu normal bandeko tolandi jugement ya mwana mobali oyo abomaki mama na ye soi-disant na saki émission na koloba na ngai du début à la fin ezalaki ke le monsieur moto abomi mama na ye parce que eza yango nde toyokaki. Bon, moi j'ai fait mes analyses par rapport ya vidéo mo batindela ngai ya officier moko ya policier moko azaki ami ya mama wana nde moto abeta lisolo doye na lisolo abanda kobeta abeti lisolo que moi nana muto abomi mama na ye ya des camarades ya mama wana et comment est-ce que les garçons topé les messieurs abana ko se méconduire des fois ko babenga onini ko brutaliser ko abuser mama na ye ko beta mama na ye bon to quartier pe ba témoigner qui que effectivement des fois bana ki ko simba mama na nzoto parce qu'apparemment mutu on dirait bougerai. Nde na saki analyse na beti lisolo yango nde ka toyokaki pe na meko pesa tolika nde na mesana mais tolandi tribunal ya ndeko avant na komana moi j'ai écrit que ezaye moko mutu avouaki avant samba nde ba rimere panzanaki ngana mutu na yebaka ke no avouaki moko ke abomi mama pona na zaina nyonneso ya $10,000 parce que policier on n'a pas le baye eloko wana ndeko sambi bandeko na ngai oyo leta ya ndenge nini oyo tribunal ya ndenge nini oyo jugement ya ndenge nini oyo eza makambo ya soni mwana mobali a sambi à se défendre à se justifier a pesi explication na yo eza clair na ba avocat ngo ya epinga na ebité franchement comment se fait-il mutu alobi ke tango mama kufaki ye d'abord abimaki na ndako atika mama na en vie et en bonne santé akende musala asala 3 jours na musala azaki absent pendant 3 jours na ndenga ayo kozonga ayoki sango donc azaki absent mais justice eza incapable ya kosala ba enquête o esengeli pona koluka ko conclure to pe ko confirmer si la personne a besoin de baiser la solo to lokuta mais mbala moko bandeko bozana preuve te soka solo ba lokuta to ya solo vous condamnez la personne en disant que esaye pendant que la personne a se justifié apesi ba argument a lobby o nyonso a lobby bandeko je crois ba to bele bolandi procès à mwana mobali oyo
bien qu'ils aient bandambu ndambu ngana monika ba morceau mais franchement apesinga mawa eloko e poussé ngana ça la vidéo eza namoni na ba commentaire batu ko confirmer na chemino capture une dame qui va confirmer que ye azali collègue ya musala ya les messieurs effectivement jour to date o bazoloba azaki na musala bandeko est-ce que bobi que ça grave et souki wana te namoni batu na ba commentaire ba juriste quelques personnes ba sala droit dire des choses telles que bazomona innocence na maloba ya mwana mobali wana il n'est pas coupable. Mais pourquoi l'État et tribunal est incapable de mener une enquête ndenge sengeli tope ou sengeli pour baluka ba confirmer si réellement le monsieur est coupable ou pas di kumbala moko kaka bo conclure malgré la personne à se défendre. Ndeko na ya moi si aya ki s'occupe ko confirmer tope ko balobara nini ko témoigner voilà par rapport na ye et pour ndeko na moi c'est ça qui est mutabomi mama alobi elo moko parce que va poser question ce qui alobi nini par rapport à ma déclaration de gona sali alobi soki mama nanga zaki en vie alinga linga te ser nanga zala awa surtout comme témoin ou encore batu ba ololier mais qui ne sait pas que na mokilo ya batu awa bande ko nazo ko défendre été hein mais nazo linga quand même na meka ko mema batu na raison parce que au Congo ça a toujours été comme ça na marambo grave ya minene meurtre mais bo se précipita kana ba jugement et puis après bo clore bo conclure. Comment expliquer babomi mutu na ba circonstance moko oyo ba prévezate et na moins soki na une semaine à pamba n'est pas ça une semaine à pamba procès sili bo condamné et mutongo bozana ba prévité que ezaye mutabomi car parce que balobi que so pa banda ko agresser maman abanda ko betara maman soki mutalobi bien que ngana zala kite alobi so maman na zaki en vie ngali ngatende ko nga zala bat bo wololier mais qui ne sait pas que na ba famille na biso ba conflit ezalaka ezana bana ba maman mo papa mo ba yoka na raté yokansi ndeko na oyo linga raté parce que bozala toujours na ba tension aucun oloba malamu pona na tribunal. Vous croyez? Ah mais franchement epesi passe epesi mawa jugement moi mobali oyo bato ebele baza déçu il suffit ya kotanga ka ba commentaire na ba poste nyonso ya ba vidéo wana les gens sont déçus balobi mais non ça ne peut pas se passer comme ça bato bazo ke la mwana mobali o ma balobi que il est innocent bako kanga ebongo te normalement et fallait qu'il y ait un tribunal hein justice ezwata ko lukana ko landela mais tellement za Congo ah mboko yo do ba via bato lobela na bato lokote déjà na mikutu bato ba ko boma affaire kidnapping bandeko ba makambo bia ba ko kidnapper oh est-ce que boyebi ke comme grave sérieux nana ba image mo na téléphone na je crois bato bele bozu yango kande bazoko séquestrer bateau je crois que bateau belé tout le monde ba image bazokanga bato ba singa na maboko na elongi ba criminel ba omi filmer te ba filmer ka ba victime ndenge ba ko benga na ba téléphone ba famille na ba mpo ba pesa ba mbongo moi simo ba che moto na c'est lango émission na cha photo na ye na habité so famille na ye baza au courant jeune fille mo ba che moto ba tumbi ba che pétrole ba tumbi et puis moto azo tinda tia moto ba sopela pétrole tumba ba pelisi briquet ba che moto donc tozola mukama mongo zo s'empirer oh ya ko kidnapara ba tu robomara ba tu senga so bambonga o sala so yenene ya maona pas cesa et ça na quelque bato o ba che maboko mais lobby après lobby bo mona bakangi ba on sous côté musoso na epaka
de ce qui veut dire batika na bango bango bandeko bato baso kidnapper bato ba oboma bato baza bato tongo bosu bango beti bango batonga te ba bato beta batonga ba bato beta ba injection bo bato ba kidnapper bato ba bato bosu bango beti bango ba injection bo ti bango ba cercle bo yolo na bango nde na États-Unis basalara boko mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Maintenant tu m'as rendu intouchable Maintenant tu m'as rendu invincible Naliwana yo tokomine la santu lisekwa na yo tokomine balongi Ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo
lingi mes pensons sont dans ces métamorphosés osimi mosambwe maladie na biso bolingo bebi naza toxique grâce à lui. balobi ke non akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus